wetu Yesu Kristo, yozola kwa ngitata nzambi wasi, yo ntwadi ngitata mwanda wavelela, bika kwa masikilanga munaito tukwa kwa yelemvu, se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. O nkombo ya tata ya mwana pitata mulimu santu. Lelo tozali na mukolo na yinga. Oyo tata nzambe asengi biso ete topesa ngo mobimba epai na ye. Biso na lingomba ya tata molimo santu elobi ete totosa mokolo yango. Tolandi mate na biso ndenge bauti koteya biso bana na banzembo, mabondeli, pe oyo mama selo auti koteya biso. Na mokolo na lelo, naloba oyo tozali kobimisa awa. Monoko ezali ya ngai, kasi maloba nde ezali ya tata molimo santu Papa Simon Kimbangu Kiangani. Soki totali ngonga oyo montre batie liboso na ngai tokomi na 17h. Tokokomaka na ngonga oyo te, kasi soki tokomi na ngonga oyo ezali na ntina. Tofandi na bapapa, papa kisolokele, papa dialungana pe papa diangenda kontima. Ebandaki komona ete musala na batata eleki mingi. Ngonga ya kopema ezali te. Ya des fois biso bana tokende kosenga papa osali mingi mala mopema muke ata muke bongo zongel. Réponse ya papa surtout na papa mfumalongo papa dangenda kontima na 5 mois mbenza. Lelo bino boza komona lelo tozala musala ibele repo ezate. Kasi na mikoleko ya na bino ngonga kutu ya komela mwa mai ekozala te. Boko yeba moi te, boko yeba butu te. Pwana nini na tango wana mokili mobimba mososoli. Mutu nyonso aza na posa akoma na Yerusalemi asenga azwa oyo azana yango mposa. Na tango wana kondima ya batu kozala mpasi. Na ndenge nini? Oye, kozwi papa te, ndenge ye moko papa, alobaki yango te kende kobondela na mozole, o sokoli na mai ya nkamba, tata nzambe asalisi. Ozongi na oyo ozalaki na mposa. Ya solo tozali kosalela yango. Kasi tokomona ete ata mbote ya pamba loboko ya papa ya pamba na simba. Yango ezali komona na mokolo na lelo batata balobelaki yango. Yango ekomisi biso na ngonga oyo solo. Tokomi na ngonga oyo 17h passé mai ope mazoko zela biso libanda ezali. Kasi esengeli nyonso tokokisa yango. Tango yo tozali na periode ya mvula te, tozali na elanga. Ata tobimi, ata ngonga nyonso ifo tokokisa maso ebongasimi pona lelo. Ezali batata batikali kopesa biso bilaka toyebi yango. Emingi be bafandi na biso
bayebi likambo wana yango pona lelo ndenge nalobeli yango monoko ezali ya ngai maloba ezali ya tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu Kiangani na ntina na mukulu na lelo yango tokobenga papa Elebe aleka na likolo awa na tinda na tata Mukonzi Abule papa Simon Kimbangu Kiangani oyo maloba na ye ya lelo papa Mfumalongo papa Simon Kimbangu Kiangani alobi ete tozongela likambo oyo papa Mfumalongo papa Diangenda Kuntima alataka expressement pona kote ya biso chaussette ba couleur mibale ya mwindu be ya bleu lelo oyo toza komona ete papa Simon Kimbangu Kiangani azali kowelela misala ya botongi Yelusalemi na kati na lingomba ya mokili mobimba na kati ya lingomba ya mokili mobimba azali kowelela botongi Yelusalemi azali kotala biso nani mwana botosi nani oyo aza kotosa te kasi aza komona na mikolo nyonso nani oyo azali kotosa na kati na lingomba nani oyo azali kolakisa kaka présence mais azali nde kosala te papa Mfuma Mbanza papa de Alungana Kiangani makambo mibale abandaki koloba mpona lingomba mabondeli pe misala omipesi na mabondeli kasi misala ozali kosala te wana ozali kotosa te omipesi na mabondeli kasi ozali kosala te misala oza na moyen te oza na mbongo te kasi olobi ete tike nakenda kopesa maboko nasala misala tata Nzambe amona ngai esika okende kosalela misala okotine na masolo oyo esengeli te surtout awa tozwi batelefone kasi olobi ete oza kosalela tata Molimo Santo oza kosala te me olobi ete nake kosala mosala ozali kodistraire baninga oyo balingi na bango kosala mbongo soki ezali te misala ekotambola te yango bazali kopesa biso bikateli yo oza na yango te oza kopesa songi na oyo alingi ne kopesa soko opesi yango kutu ezosala yango misala mosusu mbongo ya lingomba ntango baza kopesa biso bikateli opesi gérance ya makambo nyonso kuna etata Molimo Santo mpe aza komona kuna eza kotambola te tokosala ndenge nini kasi yo okoti na songi na mutu oyo alingi ne kopesa yo opesi ye songi apesa te nyonso wana eza kopesa retard na kati na lingomba yango maloba papa Mfumalongo papa Simon Kimbangu Kiangani batangeli biso ndenge kabine auti kotangela biso na bikateli nyonso bapesi biso na lingomba eza na Afriki dirigeant jeteki apaki afki surtout afki ba mama sima na biso soki sakino ya sima pesa cotisation
esika direction na bino ezali pour sima wana yango ekotongela biso sanza longa na bisika o bapesaki biso kuna na cave esengeli kotonga biso bamama sima suka ya versement ya sima le 30 juin na sanza oyo nyonso wana yango nde papa Simokimba Onkiangani aza koloba na biso ete tozala bana botosi ye azali komipesa koloba ete ndenge papa Diange nalobaki yango bokoyeba butu te bokoyeba moi te ngonga ya komela mwa mai ekozala ya kolukama papa Elebe na itinda papa Mkonjabule papa Simokimba Onkiangani nini ezalaka na mukolo wana oyo papa Diange nda alataki chaussette couleur mibale. Na komo na Nzambe tata mwana tata molio mo centre. Merci nkolo na ndenge yo pesi biso maloba. Ezalaki mokolo ya le 28 mai 1989. Tango wana batata bazalaki awa na 5 mois na nkamba. Toyebi ke tango ya 5 mois wana ezalaki précédé na accident ya bana jeteki. Kotiola kofinga ezalaki makasi penza. Et pas na papa Diagena surtout. Lozitu to bonkonde ezalaki lisusu te moto akoloba kaka oyo ye alingi koloba. Tango bapapa basilisi awa bazongi na Kinshasa le 28 mai wana ezalaka pe mokolo ya vote. Papa lobi ke ministre nyonso tu tosa l'État bokela ko voter bongo boyanda kwa Nzambe. Et na Kinshasa baki ministre nyonso to votaki très tôt le matin et puis to kotaki centre na Libondeli. Nkolo tango biso to koti na kati ya Libondeli wana epesamelaki maloba na tata Mokonjabule papa Diage na kontima tata molio mo centre. Tango ye adi maloba alobi botala nano ngai na lati ndenge nini. Bato nyonso to babani kotala tata papa toujours comprendre te mais mwana mwasi journaliste komone mama yeringa te papa Luna Kadisi il a observé makolo ya papa lobi papa na moni olati chaussette bleue olati pe chaussette noire. Oui, maman Monga, effectivement, a commencé dans Centrafrique, à Kenya, dans Centrafrique. Maman Monga. Maman Monga, lobi, papa, yo lati chaussette bleue, na chaussette noire. Papa, lobi, oui, na lati yango nanko. Na sali yango exprès. Abimisi maloba, misatu ya bakas. Alobi, yaliboso. Nani akokani na Nzambe. Nani azali concurrent ya Nzambe. Est-ce que Nzambe akozalaka na concurrent? Surtout l'obité. Yami balé. Est-ce que Nzambe bakosilisaka ye? Yoko lobake yoko silisa Nzambe. Est-ce que Nzambe basilisaka ye? Surtout l'obité. Yami satu. Papa yekoloba. Toko kabola. Na lati chaussette bleue, na chaussette noire, potoko kabola. Mabe na malam, solo na lokuta, kongenga, mwinda na molili. Toko kabola yango, ndenge ezalaki na ebandeli. Toko kabola, bato malam na bato mabe.
bato bazali kobongisa na bato bazali kobebisa boye bazali ya molili na boye bazali na pole tokokabola pardon tokotanga kaka batexte biblique ndenge nkolo pe moko tata mokonjabule alobi papa molio mon centre tokozongela yango développement ekozala mardi pourtant ezali te tokotanga kaka tokolakisaka bachapitre liloba wana papa diangenda alobaki le 28 mai 1989 na Kinshasa kokabola wana akamataki référence na Genèse chapitre 1 verset 3 à 5. Genèse chapitre 1 verset 3 à 5. Maloba wana ya alobaki nkolo Yesu ayaki kozongela maloba wana. Maloba ya nkolo Yesu azongelaki esika wana ya kokabola mabe na malamu batu ya bosembo na batu ya mabe. Nkolo Yesu ayaki korapele yango lisusu na Matthieu chapitre 25 verset 31 à 46. Matthieu chapitre 25 verset 31 à 46. Nkolo Yesu aye koloba maloba wana a rappelé yango lisusu. A rappelé yango pe na Ancien Testament. Texte kaka ya mukuse tokotanga tokolimbola te wana ekei na biso mardi. Malachie chapitre 3 verset 13 à 20. Et sika wana tokotanga kaka me tokolimbola te. Makambo oyo tata mokonjabole papa Simon Kimbango Kiangane a rappelé biso lelo. Na Brazzaville a rappelé ki yango pendant 5 mois oyo a passaki na Brazzaville. Na 2023 avant aya koloba ke to bandi na zéro a rappelé ki maloba oyo nyos ya kokabola. Lelo a rappelé biso yango lisusu tata mama tango za koyoka ba texte biblique oyo to salangele na mayenkolo azali ko développer azali ko lobela biso awo. To tangi yango na nkomo na tata mwana tata molio mon centre. Malaki chapitre 3 verset 13 à 20, 7 versets tokotanga. Mokolo oyo Yahweh akomonisa bosembo na ye titre. Mokolo oyo Yahweh akomonisa bosembo na ye. 13. Yahweh alobi boye. Bino bozali koloba maloba ya mabe po na ngai. Pe bozali kotuna. Maloba nini ya mabe tolobi po na yo? Tala eloko bolobaki. Kosalela Nzambe ezali na ntina te. Totosa mibeko na ye mpe tolela na miso na ye. Yawe na nguya nyonso mpo na kozwa bolamu. Kasi tozwaka eloko moko te. Tozali komona yango sikoyo. Bobele bato na lolendo bazali na esengo pe bato na mobulu bazwaka bolamu. Ata soki batomoli Nzambe babikaka kaka. Bongo bato batosaka Yawe balobanaki bango na bango. Yawe ati matoi mpe ayoki makambo na bango. Na miso na ye bakomi bankombo na bato nyonso oyo batosaka ye mpe bakumisaka ye. Sima Yawe na nguya nyonso alobi boye. Mokolo nakolakisa nguya na ngai. Bato wana bakozala bato na ngai. Bakozala ekolo na ngai mpenza. Nakomatela bango
ndenge tata akobatelaka mwana oyo atosaka ye boye bokomona lisusu likeseni kati na bato na bosembo na bato mabe kati na bato oyo basalelaka nzambe baoyo basalelaka ngai nzambe na baoyo basalelaka ngai te ngai yawe na nguya nyonso nalobi ete mokolo na nkanda ezali koya ekozala lokola furu ya moto makasi mokolo wana bato na lolendo mpe bato na mobulu bakozika lokola matiti ata eloko moko te ekotikala kasi mpo na bino bato oyo botosaka ngai nakobikisa bino nguya na ngai ekobimela bino lokola moi oyo kongala na yango ememaka lobiko bokozwa bonsomi mpe bokopombwa na esengo lokola bana ngombe oyo ebimi na libanda na lopango na yango mokolo nakolakisa nguya na ngai bino bokonyata bato na mabe bango bakosala lokola poussière na se na makolo na bino ngai yawe na nguya nyonso moto nalobi boye na nkombo na tata mwana tata molio mosantu oyo nde texte tata mokonzi ya bule nkolo bapesi po totanga baréférence na Matthieu chapitre 25 verset 31 jusqu'à 46 et puis kuna pe na ebandeli ndenge papa diange na ye moko alobaki Genèse chapitre 1 verset 3 à 4 nkolo totangi kaka bachapitre mpo na ntango nde mardi soki bopesi nzela nde tozongeli yango na kombo na tata mwana tata molio mosantu. Merci papa pasteur okoki kozonga na yo na yango tata mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu Kianga nasali biso rappel na mokolo na lelo tozala bana botosi pamba te soki totosi te na mokolo na suka bokabwani ekozala boponami ekozala na oyo totosi na oyo totosi te banzembo misato tata mokonzi ya bule asengaki ezali kaka na jeteki yango tokosenga jeteki po ete bokoka kopesa biso banzembo misato wana tata mokonzi ya bule apesi biso bokabwani ekozala na nsuka bakokabola biso oyo ekozala ke oyo totosi na oyo totosi te liloba ya tata molimo santo ya tata Simon Kimbangu oyo azali nzambe na biso tozali bandimi introduction salamaki na papa mfuma mbanza papa dalunga na Kiangani tokoyaka na Yerusalemi mabondeli pe misala tokoti na kati na lingomba tata molimo santo mabondeli ezali pe misala yango tozala bana botosi jeteki nkuikisi saluki ya nzambi tutambulili tukitiluki osakanango
ya mibale. Wana papa Fumalongo, papa Diangenda kuntima. Sika toyoka ndenge papa Simu Kimbangu Kiangani azali koyebisa biso na ntina oyo tomonani eke toza bandimi na ye. Azali koloba tulakisi toza bandimi na ye. Kasi soki totamboli na ndenge esengeli te yenge alingeli toyoka réponse na ye kaka na nzembo ya jutiki.
Merci, je te qui. Okoki kozonga na bino. Likebisi angwana bapesi biso na tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu Kiangani. Tango yango yo. Soki tobengami bandimi kasi toza kotambola te na ndenge ya sengeli yango toyebaka ete kopona makoya yango tango yango yo pwete tokoka kozonga na nzela na likambo oyo ekomisi biso bandimi mondimi ndenge batikaki biso na position ya bapapa bango misato ya bule na kati na bolingo mibeko pe misala onkombo tata mwana tata Molimo Santo. Amen. Pika toko